bandeko ba image ya fiancé ya Peniel yango yo. Et tant bakangaki na Kinshasa, je sais pas. C'était dit à quoi, mais bino boyebi Congo so ba ko tchao maboko. Ba minoté yo boye, c'est que il y a un souci, il y a un problème. Donc, tu éviter raison. Mais Batbalobi que non, c'est un braqueur, c'est un voleur. C'était ça la cause. Tu peux résoudre arrestation. Et ça, image à Kalawi. Et ça passé na eka ande baloba mututu azala na passé. Yango bandeko bomoni surtout bato bazala na ba vie moko boye ya barando. Bozala na ba compte à rendre na bato. Il faut ça la très attention. Vivez toujours caché. Et tu ebi que ça mambo guerre. Peniel na Mike baba adversaire. Tant mosusu pe kozo bakangela yi garçon oyo ya nango légal bino bobi kongo ya mboka ba réalité belé. Aroza peta musu avaki victime ya mensonge ya ba mamo songolo pakala na lobite ke za bongo. Et to supposer ka parce que ça analyse tozo sala. Et lelo oyo ndenge Peniel ana guerre na papa bana ye naninga zo bimisaka ba image ou encore via ya Mike ya passé. Et bato pe balinga Mike bazali ba archive kande baloba mukile ya mukete mukile za mukie comme moi ça nani mutu wana ma botika nini ya solo na otezela boze na luka ba masa ba oza na image yango donc babiloko wana nyonso bandeko ya on a vu bandeko na ngai kande tote ya toloba ke zana relation personnelle na Nzambe c'est très important. Na mukilo muto parfois zate, mais quand tu as Dieu, quand tu as Jésus, à quoi épargner la réalité est belle. Bref, na muku c'est quand na ibisaki bino ke l'homme spirituel juge de tout dit la Bible. Donc on a besoin à victime ya ba réalité moza spirituelle. Parce que na logique, Peniel a retrain balena ba to ya boyete. Et tant on peut outil na libala yo mwana mwasi, c'est vrai ba tunyo ste baza na maîtrise, mais ça là est fort hein. En tout cas, tiens assez, malembe, tu risques que ça la choix moko oyo. Les aki na level na yote. Pourquoi? Car parce que il faut remplacer mutumoro boy. Il faut prouver, il faut zone sabo, il faut ça la boy. Et on moni batu des fois batomba kana ba piège. Okekuta na mobile mususu o esengela kite. Okekuta na mwasi mususu o esengela bandeko. Toza tous na ba passé. Toleka pe banzela misusu. Ba marambo bele boy bi mwasi so luka confort eh. En tout cas, si vous avez la maîtrise, vous pouvez être la pousse. Il faut que ya omoni bele ba simba mitu ba regretaka nzambe na suka na mobile onde nini. Pour nini parce que aux qui tenter. Vraiment prenez le temps au tina relation songolo et simbite prenez le temps à digérer la chose et surtout mitika plus na maboko nzambe et simba nzamba zali. Donc en fait c'est ça. Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika. Nzama mona papa mbolela ngai bino ezalinga bino la grande dame avec un grand G. Toi il susuka na cadre actualité ko pesa bino basango. Ndenge to mesana, il s'agit ya likambo ya Peniel Nsamba na fiancé na ye na mobile na ye Freddy Musampa. Bandeko na uta ko sala émission ya mbanda ya Peniel parce que lobi tant to sala émission to ebisa bino ke non tozoka ba soupçon que garçon wana mwasi na ye. Ana mwasi na ye. On a banoro ba j'ai trop mal pour Peniel. A mwasi moko oyo abongi azala maboko ya mobile moko ya série kaka te mais mobile moi pamba te. Ah oui, comment on a Peniel à moi c'est à poids. Apparence naïe et sa façon de réfléchir si je peux dire parce qu'elle est mature hein.
c'est vrai azape na côté négatif na o mutu nyonso azalaka nango, tout le monde a des faiblesses, mais sinon Peniel tobi que Peniel est mature, Peniel aza mayele, Peniel aza mwasi kitoko, donc aza na ba qualité, s'il faut dire, aza na ba qualité, aza na ba potentiel. Hier j'avais vraiment parlé sur sa personne en termes même spirituel. Ah oui, c'est une fille aza na aura, aza na étoile, parce que ba exploit au Peniel asala so zana étoile te, so zana aura te au sala ngote. Peniel asali sa cagnotte n'est pas ça, ba jour akangisa plus de $30,000 et pesa meli mutu nyonso te. Et dans babiloko wana nyonso il a sa force naï, parce que Bible zolo ba réalité de l'homme c'est l'esprit. Oui, quand le physique c'est le spirituel. Bato ba molimo ba comprendre de quoi je parle. Je disais que à moi la mwasi moko abongi nanda wa libala et na mobali pamba pamba te. Et na mobali moko boye o bat ba respecter. C'est vraiment une grande dame. Malheureusement, bande ko vivre oiseau vivre lelo. To une histoire à yena ex nae. Mike a joué moi na bato vierge. A joué virginité, a joué étoile, a joué nyonso. Mutuma wanga na ngote. Mutuma wanga na ngote. À moins cause à l'aveuglé. À moins cause à l'aveuglé. Ou yo zalaka fana kwiti nde to lobara, parce que qui dit fana kwiti, qui dit miso za ko kangame, ti gobe tout, tu acceptes tout au nom ya muto yo lingaka. Mutuma wanga ni angote. Que lelo oyo bato belé ya nzambe soit disant bazana ba moto, y compris ba Mike Kalambai. Ah oui, to bandaki liboso ko se voiler, mais en tout cas bolimbi sanga ba mamususu, il faut, c'est le moment, il faut ko loba mamu tel que zali. OK? Donc moi na batu lelo oyo azali victime ya bakisi ya ex partenaire na ye oyo ezosala ke lelo vie ya Peniel ekoma ndenge ekomi. En tout cas bolimbisa ngai soki oza moto olingaka Mike eke oza d'accord te na makambo nazobimisa, ezaka ba vérité, ezaka ba vérité. Bandeko Peniel toyebi depuis bakaboni na Mike, vie ya Peniel ekomi ka mbeya mbeya, abimisaka un certain Didier ya Ivoirien. Et il paraîtrait Didier en pas à la mwasi na ye. C'était ça même la raison ou la cause où ça là que ba évoluer dans la relation wana. Ayeko bimisa biso Jackie Bipoti, soki Jackie Bipoti, un frappeur à en Afrique du Sud. Ba to monaki bazak ba vidéo, ba photo, encore à muta bolingo. Na ba réseaux sociaux et ba bisous et umela kite to mona mutaka le sambwe. Tout le monde a moutaka les sambwe, les Jack en question à l'oba ma bépé pour naïe, ba mamou kili. Et nandenge ba mamou kenda nandenge kende la katan ba botoli Peniel bana bandiko, Peniel quand même a zonga ki moutou parce que likamuna bana ya blagité. Moi na batu nzamba ya kosunga a changé ki. Parce que a viva ki pe dépression, a zaki dépressive, ba preuve ezaki ba mambo bana ko sala ezaki normalité. Tant que Peniel a eu conscience, en tout cas, il y a un biloko qu'on a enseigné même pardon, enseigné pardon, à me expliquer qui c'est tout ça. C'est tout à fait normal, vous avez une dépression et là au moins comme tout est salé, tout est zolé quand on vit na oyo. C'est normal à zone en dépression, le lo bandeko Peniel asa dépressif parce que so bon monde ba réaction na asa vraiment na rage, asa vraiment na amertume na motema, aza vraiment na passe na motema par rapport à mambozo leka, par rapport à mambozo salema na vie na ye, surtout pour likambo tali bana na ye bandeko amekai ko luka en fait toyebi bakata makambo lete kata ma moma ka zo garde bana moko ya ba cause ezaki instabilité ya mama, vie ba dépression na pe na kati et Peniel bana bakenda musika atikala asolana bango et parfois tout ça. Mais ko sala ke lelo bandeko ba mambo komi ninge komi oyo parce que depuis un certain temps azo ka banate. Et ameka ko luka réclamer Mike Kalambai azo ko faire chier. Elle avait balancé ba message ba conversation ya ba omi balé. Ndenge Mike abisa keke oko bebisa ba ticket oko ya awa na Congo tikala mona bano te. Depuis un certain temps, même que sola ne ba ko sola ba sola société et PTC ba câble. Ken piana Mike Kalamba kangisa kindingo. Pour kindingo sele Moïse publicité a dénigré Mike.
bino boyi ba paye ba vivre na bango ndengwana. Mike pasteur s'il vous plaît. Pasteur ake kokangisa kindingu. Pona ba dire kindingu ba propos kindingu atenaki ya sa personne. Pasteur mosali na Nzambe. Baloba te. Ne touchez pas mes fiantons. Pasteur aikangisa mutu. Et puis akangisa nani païen. Po sansa obongo la motema. Allez, bato kindingu batomboloki basepelaki te ba esele ba émission. Ba ken pia na ba ko benga Peniel. Na cadre kaka soi-disant ya redéstabiliser Mike. Pona nini Peniel apesa aloba marambu, ba mabe ya Mike, plein de trucs, plein d'histoires. Et ba poser ba question kili na ba question piège sur sa vie privée. Oto yeba ki même pas. Nde Peniel aye ko sopa na beti lisolo a fiancé na ye ya mwana mobali obozo mona lelo aza ko samba na réseaux sociaux. Bandeko na minute ndenge eza boye opesi mbwambo aboye ke ye zongi lo ba congolais tellement Peniel aza ko balancer ba vérité sur ba dossier to vie ya salité oya yebi ya ex ya na ye to pe ya papa ba na ye nde bambolombolo Mike pe balobi biso pe to lala te. Allez fiancé au Peniel aye ko betela tolo ba histoire na esko ko mobima na minute ndenge eza boye balobi le monsieur c'est un criminel. Balobi aza mutu ya ba vie ya mabe bato bazora bambongo mena ndenga bien te. Azali mutu apanzara lar bino boye bato apanzara lar na poto bazara bato et toujours ba vivre na ba vie moro boye ya ba escroquerie ya ba mafia et ya ba frappe ba deal mabe. Donc balobi c'est ça la vie du monsieur. C'est ça la vie du monsieur. Et vidéo o ezo kotambola o bomoni wana vidéo wana ezaki na Kinshasa. Nga na moni ona kamonga lobi yango Peniel ke ozo mobala za na kin balobi te le monsieur akanga marande na Kinshasa. Ba misu balobi ezaki kazalaki déjà mwana poto akendaka kin nde asalaka bêtise mo yango bakanga kai. Ba misu balobi non eza pandaka banda na kozana na Congo ba vi na eka kikuluna nde bakanga kai bandeko déjà na Kinshasa ba tchao maboko bongo bandeko c'est que ça grave. Eza sérieux asalaki nini? Asalaki nini c'est que nzamba lola que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et na États-Unis balobi aza mutu oyo actuellement aza en fuite même. Azalaka soki na Dallas akima na Atlanta et lo mo bongo soit vice versa. Kalikologa ba mamba ba frappe. Mamba ba frappe, mamba ba chèque, mamba ba mbongo, mamba ba braquage. Babilo mo ndengo na bandeko nde mobali Peniel. Ake kolinga e bandeko na ngai. Mes frères et sœurs mobala Peniel ye wana bofi ye wana mobala mo penya nzamba lola. Mike akozwa raison te nde nini. Bato Mike bakozwa raison te ndenge nini. Bakozwa raison te ndenge nini. Pasi na motema nde yango wana bandeko na ngai. Donc nazoye bate likambo oyo neti na kota na sa mabele na pumbwa na tambola likolo ya immeuble bolumbu na mibwaka na se. Donc ezaka pasi ezaka mawa. Mais ce qui est vrai, Peniel la victime ba réalité mo eza spirituelle. Bon, nzambe ka okele mawa parce que personnellement en tout cas nazoye bate na sa nini si ce n'est prier pour elle. Si ce n'est au bon de la peau na e. Vraiment na habité sa famille. Bon, déjà Zafi monde to yo karazana azala teti. Ayo karate certainement tam so bandeko na e. Bon mon na bon petit na ko conseiller te. Tam so pe balobaki mazolo azo yo kate quelque part azape ya ko blâmer te bandeko la pauvre. Parce que surtout zaki na place na e, nde tam so to comprendre c'est que elle endure ce qu'elle vit. Bandeko na ngai déjà dépression, mindele bat babenga ngo dépression. Biso na Congo to benga ngo liboma. C'est vrai, maboma eza bandenge belé. Maboma ezali ba qualité na ba qualité. Ya mutu mususu ali boma mais mutu eza kande toke. Aza na ena raisonnement na ye makamnyo sommeya mo bomu na osa ba mamoko eza ya normalité. Donc notre sœur aza vraiment a besoin de sungi. Elle a besoin de soutien moral, spirituel surtout. Et mon Dieu, nzamba sunga Peniel. Nzambe ya sunga Peniel. Ouf, pema pema fort. Lobi na saki émission na biso bino ke garçon nga na osepela nete. Komona ka forme na ye na bilamba lati
me na poto na munoko wana na comprendre que o afukutu na milinga awe kozwa ye lobi ako masuku nike makofi lobi eko masusu maambo mususu nzambe asunga mopenya nzambe asunga Peniel pasi na motema mais que voulez-vous dans la minute oyo moto abimisi ba vérité sur la vie ya monsieur ezali Yvette Kalombo so pe moto apesaki moto atekelaki apesaki atekelaki ye vie ya garçon yango tout ça vidéo bozomona wana il paraîtrait Yvette moto abimisi et comment on dit et ba photo bon déjà la première personne qui a commencé à démasquer la photo parce que Peniel tant a publié photo ya na mobali wana bavandi et a maskaki elongi ya messieurs la bouche muta démasquaki yende muta koloba ke no aza mobali ya bato et na ba mamono komi ko bimakili kile kande to ebisi bino ke selon Peniel alobaki la bouche eza page oyo majabu muto futaka et pour na oyo kokoma bikomela koloba bilobela et il y a aussi pas mal de chroniqueurs oyo baza ya majabu balia mbongo majabu pour la promotion ya majabu et consort donc c'est tout à fait normal bandeko na nyonso baza contre Peniel bafinga ye baloba mamu na kombo na sa personne mais bandeko na nyonso la justice de Dieu yana adage congolaise la justice de Dieu yana yango tina olobalo bebele ezate parce que biso to abato ya kosala bemission ya kofinga raté ah oui eza mafinga eza na ba ADN ya babatu nango bato bamesana ba vie wana nous on n'est pas là pour ça to ya to sali analyse to lobi o to zo kana to zo mona to analyser donc quand ma misusu to tika ngala maboko nzambe mo wa yebi kande na bisa yebi no lobi ke ba mambo nyonso à moins que maikaza innocent mais ce qui cause eza ye nzambe azali nzambe atraitera coupable comme innocent ni innocent comme coupable babenge juste juge biso tokokontinue obondela mpona Peniel nzambe ya lola nzambe mawa nzambe ya makoki ezanga ndelo nzambe nguya okata likambo tôt ou tard mais moi je suis convaincu tinati que Peniel bazongiselaka egarda bana ye nzamba osala miracle bandeko tozaka awa na ozonga na osala émission na bisi bino na bisaka bino te je sais pourquoi j'ai dit ça soki na Peniel na Mike ndaza digne ya obokola bana na baovandaka epa papa na bango ti bakokisaka 18 ans mais si c'est pas le cas nzambe peu importe oyo nyonso bato baoloba mpona Peniel moto aliboma moto motu boye na boye problème te nzambe aza na bomoi Peniel a récupéré bana et tôt ou tard et par rapport à la réalité où azo subir eza spirituel eza la physique à moins que aza mabe ndenge bato musu baoloba mais soki Peniel aka victime ya misala ya bato moko songolo to ya moto moko songolo en tout cas nzambe aotelema tôt ou tard nzambe aotelema innocence na ye eoganga nzambe aotelema okata likambo bandeko kande na yebisaki bino to soutenir ndeko na biso na losambo totika Peniel te prions pour elle aza vraiment na besoin nango aza vraiment na besoin ya aide aza na besoin ya lisungi moral spirituel to soutenir ye to assister nzambe asala grâce nzambe asunga c'est pas facile ce qu'elle vit là c'est pas vraiment facile et donc c'est un peu ça quoi c'est un peu ça nzambe okele mawa bandeko que Dieu vous bénisse tokomi na biso na suka abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika likez commentez partagez de bonnes choses à vous merci au revoir bandeko ba image ya fiancé ya Peniel yango yo et tant bakangaki na Kinshasa je sais pas c'était dit à quoi mais bino boyebi Congo so ba ko tchao maboko ba minote yo boye c'est que
il y a un souci, il y a un problème. Donc, tu éviter raison. Mais Batbalobi que non, c'est un braqueur, c'est un voleur. C'était ça la cause. Tu peux résoudre l'arrestation. Et ça, image à Kalawi. Et ça passé na eka ande baloba mututu azala na passé. Yango bandeko bomoni surtout bato bazala na ba vie moko boye ya barando. Bozala na ba compte à rendre na batou, il faut ça la très attention. Vivez toujours caché. Et tu ebi keza mambo guerre. Peniel na mike baba adversaire. Ta mususu pe kozo bakangela yi garçon oyo ya nango légal bino bobi kongo ya ba réalité belé. Aroza peta mususu avaki victime ya mensonge ya ba mamo songolo pakala na lobite keza bongo. Et to supposer ka parce que ça analyse tozo sala. Et lelo oyo ndenge Peniel na guerre na papa bana ye na ninga zo bimisaka ba image ou encore via ya Mike ya passé et bato pe balinga Mike bazali ba archive kande baloba mukile ya mukete mukile za mukie comme moi ça nani mutu wana ma botika nini ya solo wana otezela boze na luka ba masa baroza na image yango donc babiloko wana nyonso bandeko ya on a vu bande on ngai quand toté ya toloba ke zana relation personnelle na Nzambe c'est très important. Na mukilo muto parfois zate mais quand tu as Dieu, quand il y a Jésus à quoi épargner la réalité belé. Bref na muku c'est quand na ibisa bino ke l'homme spirituel juge de tout dit la Bible. Donc on a besoin à victime ya ba réalité moza spirituelle parce que na logique Peniel a retrain balé na ba to ya boyete. Et tant on peut outil na libala yo mwana mwasi c'est vrai batu nyonso te baza na maîtrise mais ça là est fort en tout cas tiens assez malembe tu risques que ça la choix moko oyo les aki na level na yote pourquoi car parce que il faut remplacer mutu moko boy il faut prouver il faut zongisa boy il faut ça la boy et on moni batu des fois batomba kana ba piège okekuta na mobile mususu o esengela kite okuta na mwasi mususu esengela bandeko toza tous na ba passé toleka pe banzela misusu ba marambo bele boyebi mwasi so luka confort en tout cas so za na maîtrise te okoya tala maboko mutu apuswe faut que ba yango moni bele ba simba mitu ba regretaka Nzambe na suka na mobile onde nini pour nini parce que ozwa ki tenter vraiment prenez le temps ou une relation songolo et simbite prenez le temps à digérer la chose et surtout mitika plus na maboko Nzambe et simba Nzamba zali. Donc en fait c'est ça. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.